Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs ainsi que nos internautes. Nous sommes à la présente pour la Rolanda émission Nabino Paradis Musique avec votre humble serviteur qui est Dropenzaou, jus d'orange. Webika Paradis Musique est la émission où est la Rabino chronique quoi. Où est la Rabino ma chronique musicale. Lelo vraiment tout tambola qui to bagi lelo ndebolo bara mabe koti. Mabe koti na quartier latin ya mopa o mokonzi kwata koramani. Kwata koramani ba danseuse ba palangani. Tebite sei ba danseuse ba nimba sala academia. Tebite sei ba danseuse ba nimba sala école de danse bango tu ba kimi. Liboso na ki ba nasimusi. Eye ba pavodi soit disant qu'il zongi to yebite to fuye. Teli sous c'est pas ba ayukuta. Lilias yé pas kimi. Mais lelo susu te recoute na la fille en question au boyebi vraiment la fille au hasard actualité danger. Oh, il paraîtrait que Betara na Kenya to yebite ça n'engage que batu balobango parce que moi j'avais pas de preuves. Tu recoute na vraiment na yemoko Pamela Bengongo, yé pas longwa lisusu. Bana poto to yebite seki nini Koffi Olomide seki nini na ba danseuse, to yebite ba danseuse ngo seki ba koli yango Koffi Olomide azo bengana bango. Tu recoute na Pamela Bengongo, oh vraiment to yokaka ba sangoke la fille au hasard actualité. Paraîtrait que na Kenya zoara kabe mais to yebite seke zara solo be zara lukuta yé pas longwe na elisusu lelo pona osala bino vraiment plaisir na site na biso to bengaka Eco RDC ya le PDG Jean Thibaut Tiboaboa to yambela bino Pamela Bengongo to poussa na biso titika dima Pamela mabe kotigara kande boyo gayokango mabe kotunde ba komo musuzo elandaka se ba pesi mwana komo mampasi oyo ka pe mwana komo na pasi lelo ba pesi pe mwana komo mabe koti mabango pe koti lisusu kasi biloko biso moto lo babi munoko eza na pouvoir nzambe da sia lo le na pouvoir mobo yo baba na munoko foko lo ba mamba bien po trop de marama mabe ezongela ra yo moko voilà quoi boni basango nyata kasi kande bo monati nyata kasi te bongo yo zai suna no bini kuna nyata kasi bona bini me basangola ngo fotu na batu na ngo Pamela l'auto la no bien bambula combien na quartier là te 16 ans mais avant utaki wapi tenga utala nga palais mbala mo latino na uta palais mbala mo latino obina ata quelque part latino buna pe mi kande to pe mara na pe mi buna kina ngipe fe na handicap la merveille wana ko pe mate wana ko longwati te wana ya ko pe maka o pe maka ke pa fali po wana na pe maka na lobaka teke na longwe o moiteke na kotaka ipa vie na pe mi ba danser za Koffi bino bobanga na bino ko lobaka bo longwe buloba arabu pe mi te omoni koloba olongwe olobimi na TV olobi olongwe na kolongwe zara ovandi na olekino TV te wana seke olongwe te mais ovandi na kanda moko boye oyebi ke ozonga mais so leki na TV olobi olongwe seke batutu bayebi kolongwe ti bo baninga na babina na clip aburo bango balongwaka te bango pe bapema kaka te wana siko eza poème nde fo sola na bango moko nga na oloba yanga siko yo tango pema ke pa fali popa sima nango zongi so pa Koffi Olomide nazonga ayambaka yo ayambayenga bana nazonga ti lelo na ndenge na longwe mais fallait ayeba ke ozali na quartier là te na kopema na oya zwaka olusunde wana kolukaka ba ranking na vie na yo be koma bo comprendre ni makambu te ezala nini kasi yo expliquer ba téléspectateur expliquer ba téléspectateur ba ola mutu so ayebi musala na yeba ke patron soit Monica ki témoin au travail au zoa musala nde e convera patron yo kasi to mata avion na sentiment te avant mata avion faut patron azal mon assurance city ayebi ke tozo mata avion boda soda si ba mise ba voyage arabo leader tazo chao na liste na voyage eza sentiment te to le mo ke rukwazo bwaka na pepo ebelo kwa ngoti ya binoti tara bengonga mata trop mais na sengi mon repos pepo trop avion pe ba accident likolo donc yo sango kenda rebele car na mata ba avion na boke Kenya sango kenda rebele paraîtrait mto kangisa Koffi Olomide maman ezala ndini to telema na ata muke parce que c'est le cas lango pe bon nalinga pena olobela trop Kenya te po Kenya déjà quand on a une émission c'est déjà passé, c'est une erreur, c'est déjà fait quoi. Donc
nga kangisa Kofi te bakanga Kofi pona acte bao bayebi loi bayebi mamuno loba bakanga pona acte bakanga pona ngati bakanga pona acte asala ki Pamela mais Pamela mutakangisa été d'autres loba makombale différent bakanga Kofi Olomide pona acte et puis ça rend moi souci. Oui, fait pas ça un souci. Azana nous un an azana au papa. Biso toza moi chance au vendre la mon fleurie. Kolia na basanya patron. Kolia na patron kola mukala patron toza moi chance. Wana zonga palente. Te biso toza chetara na bito toza chance au vendre la mon fleurie. Na toza chance au la na panga patron kola mukane. Do yayi kola na ya une semaine te mais ya ba année. Donc pour ça là combien de temps comme? Et na beti déjà calcul non c'est pas 6 ans. Il y a mon fleuri. Et na ba mon fleuri na libanda tout na 4 beti. Ça li ba 6 ans. Et ça li 16 ans. Na 16 ans. Eh belé na latino. Oui. Na latino ne na ba kopé manyoso na 4. Na pe na racine quoi. Suba otanga ba racine c'est que be on opé à moi racine. Ata na ozana racine na munene te. Ata ya muke. Mais quelque part na omono na moi reconnaissance mo ya Kofi Olomide mais lelo elo oni ne sali sous lelo que aux ma décision lelo tout ka liboso za la repemi na yo okepa ba fali pour opema na combien de fois opema combien de fois na pema trop na 16 ans 16 ans na quartier la te na pema trop fort bakanda rara ba liboso opemi okepa fali pour pas ba liboso na pemi na kepa vena handicap bu na zongi quand on a zongi papa na moni moi mbouye mabu na pemi na nga 3 ans pour nga na pemi mara 1 mois 2 mois te 3 ans sans kobina bo pemi soké sous place sans kobina pe na ngane na bosu na obina vanda na vanda ata ex patron na ko faire ebi sous pena na obi pena ge na kotisi pende explique na ya te na obana pena testo pendant 3 ans testo ya rara menga na ya rate wana oboa ki ça même ata réponse au pesa na bina rappel na okesa mutu te na sala rappel test pt na le rappel tvt na lo rappel te na longwe na vandi nanga mais ti na leki na longwe seke na longwe dona longwe penda siko kolongwa na on quartier la terre malgré tout ba reconnaissance na wana ozoloba Kofi Olomide papa na yo Kofi Olomide fandisa na mo fleuri aza président bondo partager sanimoko mais là on y sali lelo vraiment olongwa olobango boy avec décision vraiment mabezo kota omoni suba tupe ba oselo mo musala kande mo utolobati ba danseuse ba olongwa tant ba olongwa biso to tikala et ça doit comprendre et dans l'aura bona ba chaîne batu ba olongwa bino bozakaka batu ba ozonga bino bozaka mais si kolo chaîne wana azo respecter bino te c'est qu'à faux esprit pourtant yo batu ba olongwa biso to tikala ata tu mabeza mais to exister kaka bo garder bendele logo kaka bakeli sous battre la bendele logo to zakaka bazongi pe to zakaka sikoyo yake ya zongi ake ya zongi c'est que biso to na valeur te c'est que ngape no il faut na kende nanu bango no batikali nanu babaye bango te mais yoko koloba boye mona na okei pona libelo kesu pona ozonga te ba ope batikali kuna babaye bango te po si babaye bango ba luka biso mabesi konde yango wana mais siko se ba meko luka yo ozonga lisusu bende suba yo luka nga no ozonga esute po déjà kala te boye ba place na okota siko lo ni bo welela eza problème salaire ou bien parce que quartier latin to yebi ba futa bino chaque mois ba bozbu bando zo mois salaire enveloppe ezanga raté na quartier latin le ba groupe nyonso Congo ba yebi que quartier latin salaire ezanga raté siko lo ni salaire ke bo longwa bo salaire ba 5 mois payé ou bien lo ni salaire te omoni pe bon kuna salaire ezaka na mais olo bate elle comme ba chance enveloppe pende za chance yo zo ba chance ngote sali ba tembele chance ya te et sali ba tembele chance wana zo ya te vraiment na moni vraiment mabe kotiti ser nanga shikita Congo les États-Unis oyebi bengongo jamais zanga enveloppe tara chance atana ba keso pito luka to kota soko zo enveloppe ya chance eza misi
Le roi appelle mo appelle ko RDC sur aux enveloppes ça chance. La chance c'est loupé mba pour aux ngote ma trop le roi la Lisette wambo ma enveloppe asir. Ya kaki oyebi na yo mais ozwate oyebi no musala so oyebi musicien bato ba lelo bon chanteur mais salaire comme na yo te tout te wana olongwa nango siko yo yango longwa ki enveloppe banda ya li souste bengo oyo mona ba image te ba futa biso kwa podium voyage to utis mais siko longwe poani po na tisiko na mono solo bano malama quartier la tel nga moni mabe o ekimisi yo kuna te te nga na kimite poko uta na kabena ko koma ti lelo ezolo bano elo ka mabe te kimite mais na longwe na prison oh prison li sundeni mama trop de prison faute ndeni tara nde na boy oloba nga siko ko sekate koloba te talaka nde naza yo siko bandelo banga ko sekate koloba te ko sekate wana wapi na podium na ndako na bino wapi podium ite na libanda lupangu lo tindelinga no testo pona minute onde eza boye lo mera e dans ces okota te vina biso ezaka na balabala. Mais bino pe ko fanda pas président na ebité idéologie ngo ya kindeni ba dans 16 ba bando zo banda ko futela te ezaki permis te wani amamba kala déjà to bima déjà kala to betani maramba sika soki na minute yaka mo fleri suko moninga testo yaka mo fleri yeba no ka kina kota te to na biso ka libanda balabala mo fleri mais pour attester ça na moi ya ko vimba ifatsa kaka yaka mo fleri mais soko e na ozano ka libanda soko so libanda ngo siko oza ya boete mwindo za libre bote oza siko ba kofwe bino na kata car ko sekate ko bujate ko bima libanda ya mutuka te est-ce que wana musique te siko yango wana ndete age eze su age kofwe biso te tara age nazana tara ndi nazana moi si boye penda ou ba dokanga mais siko kozala boye ça grâce à Kofi Olomide ça grâce à quartier latin ou be kozala boye ça yo moko nga boye te eza grâce na boye logo te mais na posande ya liberté liberté ba pimeli ko seka na kata camion te ba pimeli nga ko seka ba pimeli nga liberté nzamba pesa mutu zala libre oui to voyagera oui to matara ba avion mais na condition nini na condition nini parce que bandeko ba Hollande siko condition to voyagaka to matara ba avion on a un petit porteur ndenge to kendaka bo to voyagera na biso na avion normal po avion ezaka nango ya mutu ya munene ouais ezaka nango avion batu bino nde ba passager bokoti bamboka oto kendaka te ba monsieur ezaka ba kiti bosimbi gabo neti bagenda na balubasha basoda mutu te c'est que ça avion ya ba société obiso to kendaka donc ya kitoko ya VIP tant tozo kende na bamboka na tozo koma to mona kale msumboka na kana concert na butu si to komi mboka na moi tourisme ezalaka te moi tour bo visiter mon mboka si to komi mboka na moi to mona oga ko banda aéroport ti to ge na hotel ko mona na biso mboka wana kata bisika si to komi na hotel to koti ko bima biso hotel wana ezaka ko ke concert butu kaka biloko kutu bayela bino lokwa ba prisonnier bayela bino biloko lokwa ba prisonnier siko yo bule za ndeni c'est beaucoup na mboka il faut kita moi kutambola moi matolo ka ndenge zalaka quelque part pe ba protéger bino bo abasi te ko protéger pe bongo pe mabeti nzambe mta protéger vraie protection za nzambe so bo kufa ta ba protéger ndeni okufa kaka mais lelo yo so sali groupe na yo préféré ba danseuse ba za ndeni so voyager na bango. Bon, sous la salle groupe, malheureusement, naza pe moi mobilité pour la salle groupe. Na ça pe ko sala ba maman mbili ape ba sala maman chala ba sala. Wana ba distraction, mutu na mutu oye belo ni salaka. Na ko selo mo bote po distraire vi na ngate. Ngane na boye, na obina nde. Tuna ngane ndengo za boye, il faut bina nde. Mais na sala groupe pour na sala. Baninga na musuba ko mo pona nzela oyemba yo ponya ngote ya. Cuisse de poulet valanta to mona romano oyemba wana sikoyo sangage ke bango so yoka ebe na obiki wani engagé bango kasi muninga na collègue na musala te mabe koti na lobi boye na tuni boye na lobi boye aza muninga na yo bon mama mbili abeli yo yoka kete mama mbili abeli sikoyo yoka right tuna mamba komba batu tuna mambo eza ya ngana bongo tata na cruise
Oh, ayembaka na ye menga na yembaka te. Yuzo tuna makambo bato ba yembaka nga na yembaka te. Au moins te na tunora ya bato babinaka. Oui. Bosco merveille ya madu abinaka mabe. C'est na meko tunosco merveille ya madu. Ndenge toza pena boy na Congo mutu na mutabinaka style na orchestre na bango. Eza style ya orchestre na bango. Neti nga na bina na nga style ya quartier la te. Mais sous les orchestre mutu, il faut se connaître na style ya orchestre wana. S'adapter. Il faut se connaître na s'adapter na style ya orchestre wana. Mais non lo bateke ubeye aleki te. Po yazo bina style na bango. Na ebite sozo comprendre. Na Hollande. Yangwana. Donc yo tango s'adapter na style mususu yango elakisa gelelo yo za professionnel qui professionnalise maintenant nyonso za grâce ya Koffi Olomide o azwa temps ko peso formation aux pendant 16 ans. Nga na ignorer Koffi te na boy Koffi te. Kape na lobi bongo te. Bato ba ebinga na podium ma quartier la te banda na banda. Na podium ma quartier la te monda mbwe pa ve na dika pitina nenge pe na zonga na zalaka na podium ma quartier la te. Donc la ko ignorer te. Mais ngani la minute on a na quartier la tente. Le sengi vision déjà il faut que beta ba place mususu. On comprend. On se le liberté. Ngapende na abo. Okendaka ba voyage banda okangelo na ba bis. Ozomona mboka te souci ezaki mona ba mboka wana. Tango kenda pe na oseni nini? Na sai la belle nanga mais la belle nanga siko eza ndenge nanga donc est-ce que ko beta la belle nanga na ba okese mususu. Ah Pamela Bengongo sali sous la belle. Pamela Bengongo mabe koti vraiment babi mabe koti mon boss Jean Thibaut Tibois hein babi mabe koti mon sali la belle. Venanga Jean Thibaut Tibois na sepelita Rachel na Shakira Gucci minute eza ya GT venanga Jean Thibaut Tibois c'est yo sali la belle. Te na sai na la belle kana ndenge kaka yo yebi kaka na ndenge ya mudansa kwa na okay na sko la belle côté okay no côté mususu wewe mabango lokota menga siko souci oyo zaki na ngo mona bamboka ta ba kangoka na biso wewe ozali na souci mona bamboka ngo ndo bana mona na gitaratala te bamboka na wewe mona na gitaratala même Kenya ngo pe mona ngo na gitaratala la fenêtre wapi na ba fenêtre to kingela ka bamboka la ba fenêtre tamso ko bima na balcon ya hotel otala mboka ngo ezande boye siko sende ona ndo lugo na sa fenêtre ya robele Elise amono kututa oya kututa akota kututa donc visite ezaki autorisé alors visite eza auto visite kuneza autorisé mwana mwasi si ndeko no penda da mwasi ayo tala yo ba omema ba obimisa o solola mais siko no kwa roya te moi jona yo moi copain na yo roya te wa ba on race mabe ba on te ba on ba roya te. Dans mes balles donc dans mes balles interdit. Kuna mi balles interdit la visite. Ba mono posola na mutu te. Surtout moi na mobile so soli kana mutu. Remédier au problème. Mais c'est quoi condition tout ezaki ndeni parce que quartier la te ba loba bosala contrat. Est-ce que tant bosala un contrat na contrat batsalara biloko nyonso na kati. Est-ce que ozaki d'accord biloko wana ezaki na kati ya contrat tango côté quartier latin ou bien au côté quartier latin sans contrat? Bon, en tout cas, na évité à ce que bakota na ba contrat mais na kota na contrat te. Mais yo pe makambo yo ka ngota na sangote ke ezalaka boye do seke yo mondi makango. Bon. Na ebi na ngapete bata ba contrat pe na mono ndie bazana na ba pe souté mais ngape na kota na contrat te. Mais sango wana yoka ke ba danser c'est ba voyager ba kangaka bango ba bimaka te yoka ngo te. Ba yo mo yo okutana nango kaka. Non comprendre yo tout na question tozo tout na ko yoka tozo tout. Nga na zo tout na oboye na tuni yo pour quartier la tête yebi ba kota na contrat. Ba tout mususu na contrat ba tsaka nyos na contrat ba roye biso ke non ndenge za boye bobando bimate na voyage faut ça d'accord nango signer so yo na tuni tango yo yaki quartier latin ata sango yo karate car na pesi no mbote non na Suisse ser nanga nono ba diamant moni quartier latin la roli solote moni quartier latin banda série na bango ti lelo mibe wezaraka de lo mo ke changer ezate ka liberté de lo ke changer ezate quand ba prison de ozoloba quand prison banda kala e banda na ngokala
bana nango kala bango batika ngo biso pe yo toyepe to maîtriser mais simba esute to maîtriser ki on se kona bo mwana muni manga mususu soko sa no mwana au tu va normal mais so akoli au tu va ngo normal te. Pamela Bengongo mabe koti lelo to kolobake 16 ans de prison le rôle Nelson Mandela salara combien de temps na prison na Bosani titika di ma rappelenga asala 10 ans 20 ans de prison. Pamela Bengongo 16 ans de prison to rôle babongo ti bon eroza pe on dirait ba près pour kuna tombote omo koma pembe na Nelson Mandela tombote obujate bakisi su chombote oh kuna tombo ezarate oh tombo kuna ezara tombo so zwiga message okomika ba okangi tombo na itika na guérite ozwa ngo timu koloko bima mo fleri ndo zwi tombo na done ko miloko kufa na yo ndo za boye ba para ba robosa na yo bo pe ko ya pe na pale bosa na yo kutu ba bengo pe ba ozwa OTP le mso ba ko yebiso ke ba osalo likambu mo boye o ba lo bano ba ozwa OT tombe vani na ona guérite yo za na so sisi musana yo ozwi telefone na OK bon eza mibeko ndenge eza olingi otosi oboko tosa obimi mo teke na tosaka le na pendant 16 ans na tosaka pendant 16 ans le na boyi na ngako toso mo teke na libanda donc le loto rolo ba ke oza libéré le loto rolo ba ko zui délivrance malgré tout tikala ki 4 ans au beta 20 ans le roi Nelson Mandela eza ke petit na ngai Nathalie Kamenga na Suisse mwana ve na nga Montana Kamenga mwana ve na nga Montana Kamenga donc petit na nga Nathalie Kamenga petit ayebi masolo donc na minute oyo ser na ye Pamela Bengongo la fille en question libanda ya libanda donc danseuse ya mutute tikozo luka bolo place kana okende bomona kaka ngana ko tshelo ba leader c'est na tshelo Fabregas na tshelo Ferré na tshelo Ranson de la Forêt na tshelo Jibem Piana yo okende bon eza likambo nga soki nakoki kokende te eza nde sikoyo mosala nde bamona nakopona na nga leader boso mosala eza te leader na nga na mpe azwani mpe nga te te yo da confesse eza yo obi da place okendaka enveloppe ezangaka te mpo na bile misu bapavodi banda kozwa baenveloppe te bayukuta banda kozwa baenveloppe te banasi muzi banda kozwa baenveloppe te chef na bino etazoma chef te na bino akala ti opesa ata mbote ko nga na oloba mamu na nga yo na bipesa ye ata mbote chef te na bino akala aza mpe motema malamu ti place outaki ti nga na oloba mamu na nga nga nde na ye boye na osa émission na oloba mamu na nga na oloba bakomba bato te otuninga mamba patron na nga na lobby Pamela Bengongo za kanda danseuse komba danseuse en tout cas bimisa chef te na bino akala place outaki etazoma boye na oloba ya Pamela Bengongo penda zoloba makambo penda oya ye oya mutu te na eli pe mutu te na oloba makambo na nga na nde patron na nga Kofi azwaka nga na nde na longwe donc na opesa Pamela Bengongo mabe koti c'est na bipesa 4 danseuses mbote ya mboka na biso Congo 4 danseuses ga pesa ba mbote 4 danseuses ga pesa ba mbote tozu ya quartier la tête D tozu ya libanda D pesa ba mbote pesa na mbote bon neti na BCBG Virginie Kamoko na BCBG déjà Virginie azana doyen chef ten au kamba ba petit ana bon dans ces on peut ba uma belé nga ba kombo musukutu bon na ninga mabete Olbe combien na ba 4 et pas la bino mibale pas na quartier la tena baza mibale dans le ro tangue pas JB moko to tikali siko na orchestre muso alibanda na quartier la tena mibale bon Lilas Metro wana bino mo le ro apesa longwe ayukuta masala nga ya yo yango wana tikali moko na quartier la tena likili ya solo etikali moko na ndenga quartier la te ninga quartier la te te na minute ndenga na bimi boye na longwe na kopesa ba batikali te musique ezaka bon na yo linga orchestre ko film de kufoli ba no se ba longwa après ba ndo pesa ba mbote moni ngai nde na longwe boye na kopesa ba danseuse zo batikali mbote te eza lokwa na opesa ba message moko bo musique ya mystique tika bana bato basa musala na bango à l'aise
ngana longwe na ngana mabe danseuse te na longwe na likamba danseuse te mais na longwe na ngande na orchestre ya Kofi Olomide donc tika bana bata quartier la terre basa mamuna ba bon moko orchestre mususu bon moko orchestre mususu pas Fabrice Zomona te bon pas la cause pas Ranson bayana nga banduna nga base ba mabe koti vuma mabe koti te na mona mabe koti bon tokena sona ba leader c'est bon limbisanga mabe koti te ezande sikona roza na ebio me kombo yana ngona ndenga fote bozola bino pe photo moi teke wa BCBG na tangi kombo na ina na été mais na ebie quand même donc ezana ngona pas we rapport tanga ta morote pas we c'est problème ine siko na roza na ebio me kombo omoni mala bengongo pesa siko 4 leaders ya musique na usa Congo bambote omoni yo oye bara place olingo songi na mona na ba journaliste ba songi yo mala bengongo mabe koti oh banje mula ba omoroti kombo landi yo kalowa mapasi batu bamona abe pasi mabe koti si mabe na sala kriya na tela ndanga ndeni elandi nde place na sala nga ebite wane fotuna kuna Coco Fashion Bwana 4 leaders mboko 4 leaders 4 présidents Fashion Kolo Krina bwana 4 présidents mboko bon ba président bana bango babi président JB Piana leader a mufu bino liboso banda boyo loba kombo leader a pembe wana nywana oh président JB Piana président nazo yo bien te Pamela bengongo mabe kocha président JB Piana leader a mufude leader a pembe avena via kayo nzamba ba yoji Sisa go zale sisa sege minyo manyata Hollande sisa viena nga manyata petit noye ta allo bisanga fort JB Piana président JB Piana bon JB da président na yo continue orchestre ni président JB Piana nzamba ba yoji non na mona no mtaleki na ba yoji na Congo te banana yebi mamba musique pona mona rapé total rapé total rabino TV total la biso bino mais yonde nzamba ba yoji JB Piana yo ni nyango na kama po kombongo zaki mo pasi pona oloba president te na pasi ndeni muningana mongamba likili na ko longne minute bona libanda suna mankaki ba president mususu ba ozwanga te ngana na ngalikili bitumba banjoku ngana ko kotango te o comprendre ngane na bona nga mwana musala dona longwe koto na kokota koto donc rankina ba pato etali ngane loko mongo te pona na nga moko na bosité mais na minute se babishi ba Hollande yo lilobani oko ebisa JB Piana obige yo mystique na tuni yoka lilobani oko ebisa JB Piana na minute se JB Piana otala bon na pesi ga mote la pesi président JB Piana mote leader a mufude nzamba ba yoji na monyo suki ga na leader moko ya muswa za te ndo mema nani susu na ba 4 nani susu viena nga susu viena nga Hervé Gola taka na bengi na komanda kuseke bien yo bengi président TV na viena nga Hervé Gola président Ferre Gola viena sunani na président nona viena nga pe Fabrice maestro azana biso to arabu maître maestro to arabu c'est okende kuna ngaka c'est pas JB mais dégâts la monyo kati zigida kata ba tête alinga mingi kota lopelo tika boyo Pamela c'est lopelo kota piripi Pamela tika makambo Pamela bengongo tika makambo alinga nini alinga mingi kota lopelo surtout pena pilipili quoi wana nywa maestro bon maestro alinga ba danser ta mambo lo la fabrique na maestro nde kota na skonde na elango fort
maloba ngone na se faka loba moi mona ko vimba siko na linga wa danseuse David Lutete na linga wa danseuse Héritier Minimbu Aimé Boubebo Blaise Mavimpi Shakira Gucci bien nga siko na abona momi siko na e bandeni mutalinga ba danser c'est que fa da Coco Fashion Coco bana na logo ngo yo be maestro lo ba ngona c'est juste ko lo ba na mungonga makasi alinga mingi ba danseuse surtout quand elle appelle. Là c'était Pamela Bengongo vraiment tokotika Pamela Bengongo pe manaye parce que tozuye pe tembele parce que boye bara place mundezo beta totikelo bambote vraiment boye bara place mundezo beta ce que pas maye sofa brigade to yebité ce que pas Jibem Piana parce que pona ngala monya komisi maye sofa brigade koleka Jibem Piana akumisi pe Jibem Piana et pas wera na limite ka OK kuna et pas faire et pas na moni le roi ko kende kuna mais pas maye sofa brigade ne na mona le roi la kende kuna ponanga et pas Jibem Piana ko ki pa ko kende kuna mais et pas maye sofa brigade nde a ko kende kuna Pamela Bengongo ba mbote na baye wayo o balande mission na biso Paradis Musique pona mkola lelo. Merci beaucoup Venanga Chibo Venanga Jean Thibault, elle est là fort, hein? Venanga pena Jean Thibault en Suisse. Donc batunyo so ba na quartier la et batunyo so ba lingaka Pamela Bengongo na za sur na quartier la tete. Na za na danseuse indépendant na minute oyo. Place kana okota bino mo bomona kana ba image na pesi grande sœur na en États-Unis Chiquita Congolo. Na pesi ba gros bisous na soli kande to ndolo ba kinde na sololi. Na pesi venanga lisusu Gelo Pelete na kata States taga Gelo Pelete na kata States force non utilisée donc ba petit na Nathalie Kamenga zawana na Suisse donc batunyo so balinga na pesi bino ba gros bisous ba minanga ya Facebook na lela bino fort bo continuer ka kokoma et ça la ngana bino obe na minute Roda Molembi na Dallas Lucia la capita bébé Yoka na Suisse ainsi que Charlie ici Souris Congolo Dorcas Chongo na Lisette babi Lisette wa Mbombo bazana posa numéro de contact na yo pour ça la bien ba benga yo bande comme soupe bazana posa on peut so ba conseil ba diriger au peu place ni no roken. Bon OK problème ezate numéro contact na ngai numéro contact na nga eza 097 060 54 21 097 060 54 21. Bon babi kande bio nde ezalaka petit na nga zawana petit na nga Jogo Miller tara Jogo Miller ye mutakangi komi na kini mobimba do bale na lokolo ya GT babi keba na mbasu possible making amona zana donc GT petit na nga do beta bale neti na filme donc ya ngulumaka na terrain obe na tikolo osale loko mo suka awa osale loko mo memi biso me loko mo suka otika ina nyanta kas memi biso sune loko mo bwe ataka bo sepelisa ba danseuse wana parce que na monyo lingango trop parce que na minute au soleil nganzia ma agence assire na Belgique ba ya Flora Pambani ainsi que mon vieux Alain moi de Bilbao bébé moya saya Sony Tilulu grand SN Tilulu Willy Kalume bazana posa bazwa moi exhibition moko boye et ça la bango vraiment plaisir ainsi que mon boss Jean Thibault Chiboabwa na tigolo lo mo bo si mananga na des annoncer na moi lo mo suko ça la biswa na bosani petit na somo obosani nani Kati Kael petit na pena ya palais Kati Kael yo ebika bio toujours ser na moko tete pour na liana vimba donc tété ye mutakangi kitamo magasin na ba combinaison ko yebi ser moko paza aole la ba danseuse trop Sarah Moussao boka e sale bien Sarah Moussao oui ser na Sarah Moussao paza la Shakira Gucci aux États-Unis na Shakira Gucci aux États-Unis Pamela Bengongo ye au petit na bino comprendre donc na pesi ser na tete mbote mutu akangi kitamo magasin taka mutateka ka ba combinaison ba infirmier so eso kitika wana omuna ka teta za na ser na moko donc ça la plaisir na Roda Molembi toujours moi exhibition à danse neti ça le mo ata nyata kaso mabe koti wana ya suka wana toujours ka extrait ka ya muke oh yoka bakati ba tete tolega mabe koti ma tolega mabe koti ya tolega
Tolega. Zakana, Zakani, Zinono, Côté ni yolingami. Alingara, côté, ba danseuse. Alingara mingi ba danseuse. Surtout, pendant que tu as le pelle, tu as pilipi. Merci beaucoup, là c'était Pamela Bengongo, émission na biso lelo vraiment esili. Pamela Bengongo pona lelo, lilobani no bakisa po Jean Thibaut Tibwabwa Azolando na minute o na Eco RDC. Journaliste na ça l'émission internet a finganga. Te tindela la diva de la presse. Na mama bonheur Samata Ifoji. Okota quartier la tena eba yote. Comprendre nga na yeba yote na bina na yote ba ko lukata image ya quartier la te mobimba ba mona nga na place to zala podium monte esengo na nga ndo sela nga marketing na yebi ke ndingo tala pe mission o loba pe sela nga pe na marketing esanga bien donc yo pe na mutu donc au fula je muta marketing na je mutu pe na marketing c'est le marketing makasi pe na marketing na internet ya GT continue musa na li foot na okanisela comprendre foot na suka sanza na okanisela li foot donc za na chance aux enveloppe ni tinga pe na zala na chance bebe nga linga mingi maneti linga mingi maneti linga vraiment nga maneti bon maneti abuya vie claire na mona bien là c'était Pamela Bengongo, je pense que si Pamela Bengongo Mabe Koti ex danseuse ya quartier latin lelo elle n'est plus na kati ya quartier latin Sarah Moussaou je salue na bosanité là je salue encore celui que j'appelle Dorcas Chongo babi Dorcas Chongo balobi ya titika dima zolela Dorcas Chongo na mai na misu ndenge moko dropenza ou jus d'orange les barons de la presse baptisé par Maye Sofa Brigaz ndenge moko na lelaka Lise Wambombo babi Lise Wambombo na lelaka na mai na misu. Sans oublier la diva de la presse congolaise, Makangi Masolo na Eco RDC Tobo Sanarate. Là, j'en profite pour saluer Lucia la capita, bébé Yoka Nakata Switzerland et Charlie ici, Souris Congolo MM. Dorcas Chongo, on a bandeli les sous Dorcas Chongo, Kobo Sanate, agence Soleil Nganzia, ma blaise, ma vimpi. Balobi qui toque on est l'engi aimé Boubebo, grand SNT Bancable, Willy Kalume, tonton héritier minimu, Toleka.